3 fois roi. Et là, on a signalé Binoké comme soutien des présidents de la République, donc comme initiative dans l'Obaka. Toboko la bagna dès que bakola le cambe et damé bagna donc boulot la donc peuple congolais moi là les sons dans les athées comme Sony des poissons cherchent bon yo kana bon non oui bon le président de la République balance un message que non baso sezo uta boisé zoya et athée so namoni initiative ya nyao yeme pesi bolobi na nga nyao ya simanda ku keso sezo uta boisé peso ya athée Vraiment, merci le président de la République, merci beaucoup Chilolo. Merci beaucoup. Bioli Ramboa, mais biso to batamboate. Okangisa biso na nyao lobike. Boli ya bino ba nyao da na kata zamba. Boma na nyama nyosa te mais boma ka nyao. Message ni bopesi pona ba autorité belé pona ba leader banani d'être ba presse penge bana mboka pa ba presse penge. Pona ba presse penge message ko ngana ko pesa kaka ba presse penge bo telemela kaka nembongo oya 5 jours. Comment comment pecho nani kamere pecho kamere abimi boye mbongo ezawa wapi merci moto bebisi makambo mboko osakana nga bongo te mboso keba okasete po naza président ya assemblée ke na kobondela yo mboso yo keba non nga mpe naza mobali mboso naza mobali mboso yo luka nzela okokendela na nzela kenge fatigue to ye tala mboka Nzambe la ngai kota mkambo. Là, on a signalé Binoké comme soutien des présidents de la République, donc comme initiative dans l'Obaka. Toboko la bagna dès que bakola le cambe et damé bagna donc boulot la donc peuple congolais moi là les sons dans les athées comme Sony des poissons cherchent bon yo kana bon non oui bon le président de la République balance un message que non baso sezo uta boisé zoya et athée so namoni initiative ya nyao yeme pesi bolobi na nga nyao ya simanda ku keso sezo uta boisé peso ya athée Vraiment, merci le président de la République, merci beaucoup Chilolo. Merci beaucoup. Bioli Ramboa, mais biso to batamboate. Okangisa biso na nyao lobike. Boli ya bino ba nyao da na kata zamba. Boma na nyama nyosa te mais boma ka nyao. Message ni bopesi pona ba autorité belé pona ba leader banani d'être ba presse penge bana mboka pa ba presse penge. Pona ba presse penge message ko ngana ko pesa kaka ba presse penge bo telemela kaka nembongo oya 5 jours. Comment comment pecho nani kamere pecho kamere abimi boye mbongo ezawa wapi merci moto bebisi makambo mboko osakana nga bongo te mboso keba okasete po naza président ya assemblée ke na kobondela yo mboso yo keba non nga mpe naza mobali mboso naza mobali mboso yo luka nzela okokendela na nzela kenge fatigue to ye tala mboka Nzambe la ngai kota mkambo. Makambo nalobelaki bino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ye apport miso ni ba kai yo ezaki na miso mabino ekweya.
mission Félix azali nango ezali misaka. Mission na ye ya liboso ezali koblanchir occupation. Mission na ye ya mibale ezali endormir le peuple congolais pour que mission ya misaka a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stopper ye attenter lobby beaucoup mi rappeler que a honoré moi d'ailleurs ça na 3 missions ya ya cumplir. Nous devons stopper ce gars. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni mwana ya yibi livré en dako azo luba kende ko brader yango boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour moni que moto bino zo luka bo aider azena idée ya ko te ba aider. Azena idée a aider ba vuna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer au sol. C'est le nôtre. Mais il est en train de nous amener dans une situation très compliquée. Si personne ne parle, ça va être pire. Mbasu ya muto bebi si makamre mboko. Kosaka nga bongo te. Mbasu keba. Okase te po na président ya assemblée ke na kobondela yo. Mbasu ya keba. Non, nga pe na mobali. Mbasu. Na mobali. Mbasu ya luka njela kokendela na njela kenge. Fati beto ye tala mboka. Zabelanga contre Kambo. Telema ya to salanga na ye débat. Atali sanga ke armée zena maboko na biso ba congolais. Ngana zeko pesa bino ba fait pona ko tali sabino ke armée zena maboko ya ba rwandais. Oya ko prouver bino ke armée zena maboko ya ba congolais aye bisanga ke non nganda elo ko lobi zelo kuta armée zena maboko ya biso ba congolais. Pe ba soda ba zena na kati ya Congo batala ena miso. Membre mosusu poto kende ngongeze mingi te to gagner temps nini ya gouvernement nani Moïse Nyarungabu ye aze mosane lobbying na niveau ya bamindele na ambassade pe na poto. Membre mosusu ezai Léon Kengo Atondo oyo toyeba e kala fanda e pe na biso banda kala me aze ndeko na bango kobosa na ango te aze ko participer na nini na système na bango ye musana ezali wana ko noyauté classe politique congolaise mosusu ezali pona classe politique congolaise comme ne Vital Kamerhe ye pona ko noyauté opposition congolaise. Donc aujourd'hui ba Rwandais ba koti sur le plan politique ba koti nyoso na pouvoir bazali na opposition bango bazali bipa nyonso baze ko contrôler pour que congolais n'ait pas ya ko échapper. Yango no ba mise en scène baze ko salaka wana nyonso tout au monde Vital la sa ba mise en scène au monde est jamais na prison. Okoye ka eja et masasi. Mais au monde ba officier congolais ba congolais tout ça bazo limwa poison bazo kende tout ça mais bango na bango ba yebi ba se partager rôle na bango wana ezali pona o etali gouvernement. Si quoi pour na to kende vite ezali o etali infiltration ya armée na biso mapinga le quoi toujours ba mapinga na biso ezali isu ya biso te moto yaze ko commander mapinga et pe na biso na République démocratique du Congo mobimba kombo na ye James Kabarebe ayaka na Kinshasa 2 fois minimum 2 fois par semaine na butu a travailler na baba na staff na bango ya ba tuchi power a jouer ba rapport a pesi ba directive esili na ba 4h 5h du matin a jouer pour nae a zongi Kigali ba yo na tangeli bino wana bazo suwa pe ba rapport bazo landa ye nango na Kigali. Deuxième membre oya zepona nini na armée eze nani Hippolyte Kanambe po ye côté armée a joa kamitindo e pa ya moto yo chef na ye ya armée ya forma ye noko na ya forma ye James Kabarebe ti lelo
yango wana ntango tozoloba Kanambe dégage omona bato mingi bazobaka Kanambe dégage mais Kanambe akoki kodégager seul. Ce n'est pas la solution. Il n'est qu'un petit maillon, il y a chaîne. Mais c'est toute une pyramide efandi na mboka. Chaîne wana ekoki kolongwa mais ozomona ndenge nazolimbola bino chaîne ya pyramide eze monene etelemi ngbi ta Kanambe akufi lelo solution te et une partie à solution seulement. Eze tumba mokete eze tumba monene bato mingi batuna maison ou mela pona nini mais pona nini parce que système ezali complexe. Eze loko tokende na yango ngulu te. Soki toke ngulu tokokufaka ndambo et puis tosili. Il faut tozwa précaution ya kosala likambo ya mbala moko. Mam nini po na nini na armée na biso personnalité ya mibale zende Hippolyte Kanambe. Ye mosala ne monene aze cheval de Troie. Aze mosala na epona ko nettoyer, ko paralyser armée mobimba, ko boma ba soda na biso, ko kamata bibundelio ya biso ko tinda ngo na Rwanda, ko tia ba officier na biso na kati ya retraite, ko boma ba mosusu, ko boya ko futa ba soda na biso, ko botolo bango bibundeli. Ko désarmer bango ko koti ya basoda rwandais pour na ba mise en place na bani esika banto e bazé na se tozotanga bango sikoyo bazé na kati état major bazé ko saela mosa pe moto ya zo saela mosa ko na nini na état major e bisengimana ye moto azo ko commander ba troupe ezala ya police ezala ya armée. Et ndenge na ebisaki bino likolo kuna général Simplice Nyarwanda yende wana moto aze ko sala maintenant travail ya mise en place pour na kotia ba soda bipa nyonso oyo ya Rwanda na ba position na bisika nyonso ya confiance bisika nyonso est stratégique à travers tout le pays. Yé moto aze ko sala mosala wana moto yaze ko assister na mosala wana ezali général major Mbala Musese. Yé moto azali chef d'état-major est chargé na administration. Yende moto azali ko pesa ba Rwandais o bazali ko ya azo pesa bango ba kombo ya ba Congolais, kombo ya ba Luba, kombo ya ba Ngala, kombo ya ba Congo, azo ko pesa ka bango kombo ya sika na ba matricule de façon que biso ba Congolais moyen to retrouver bango ezalité mais bango moko ba yebi bazali na archive o bango moko ba bombi o ba simbi. Bande konanga ezai problème moko grave auto komi na yango. Et puis moto mosusu ya na kati ya état major pour na kokende na bango nyonso te bazé belete na kamati kaka état major pour botala que armée bato ba simbi tete ya armée ezesika ba Rwandais. Colonel Birori Biganda. Ye moto azai directeur ya cabinet ya Etumba. Mais vrai chef ezeye pour Etumba akoki ko signer document moko te soki colonel Biganda a parafé yango te. Botuna na bato bazé na chef d'état major botuna onge se makambo nganda zo ko lobeze ya lokuta to ya sol na zui yango na ndenge ya moliri mais sikoyo bona ti yango polele. Bonsoir la famille, bonsoir chers compatriotes. Avant une émission beaucoup plus élaborée, je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo à chaud pour alerter l'opinion et surtout tirer la sonnette d'alarme après ce qui vient de se passer aujourd'hui à Nairobi au Kenya. La République est véritablement en danger et comme dans ses habitudes, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore de nous exposer notre pays, nos enfants et notre avenir. Mes amis, j'ai sous mes yeux le communiqué publié par la présidence de la République du Kenya sur ces congrès ou ces sommets auxquels a participé M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Croyez-moi, le Congo sort les grands perdants
dans cette affaire. Oui, le Grand Congo a de nouveau perdu. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, touriste en chef, a probablement gagné parce que cette affaire lui a encore permis d'assouvir sa passion pour les voyages touristiques d'État, alors que la République démocratique du Congo a perdu. Tenez, dans les communiqués que M. Tshisekedi et les autres présidents de la République ont signés, nulle part, alors nulle part, on fait mention du Rwanda que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a pourtant présenté comme les pays agresseurs derrière les M23. Les chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est n'évoquent pas la participation du Rwanda à la déstabilisation et à la situation désastreuse que nous vivons avec le M23. Deuxième élément, nulle part dans ces communiqués, j'ai vu les chefs d'État condamner le M23, que M. Tshisekedi a pourtant présenté comme étant un mouvement terroriste. Les chefs d'État n'ont même pas appelé le M23 mouvement terroriste. Ils ont pris soin d'appeler les M23 à quitter les zones qu'ils contrôlent. Et le communiqué finit par la mise en place d'une force de la sous-région qui doit être sous le commande du Kenya. Mais nulle part dans ces communiqués, on note l'objection, ou plutôt la décision de la République démocratique du Congo de ne pas voir le Rwanda participer à cette force-là. Alors que ces laudateurs nous disaient tout le temps, le Rwanda ne doit pas participer à la force. Les communiqués qu'on a rendus publics ne mentionnent nulle part que le Congo a fait objection de la participation du Rwanda à cette force. Ça veut dire qu'à l'État, le Rwanda fera partie des forces de la sous-région qui vont intervenir en République démocratique du Congo. Les amis, posez la question au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa diplomatie dansante, la diplomatie à l'Angeleka, a encore aujourd'hui montré ses limites. Comment est-ce que le Rwanda, que Tshisekedi a présenté comme le problème, peut-il se retrouver sur la table des négociations et apposer sa signature comme solution? Quelle est cette magie que Tshisekedi a fait pour passer le Rwanda de l'image de l'agresseur pour que le Rwanda devienne aujourd'hui la solution et appose sa signature? Comment M. Tshisekedi n'a-t-il pas réussi à insérer le M23 comme mouvement terroriste dans ses communiqués? En clair, ce sommet a véritablement accouché d'une véritable souris. Et c'est à cause du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les amis, cette mascarade, ce congrès qui vient de se passer au Kenya n'apportera rien à la République démocratique du Congo, croyez-moi. Le Congo n'a rien gagné dans ces sommets-là, absolument rien. Pas de condamnation contre le Rwanda que nous avons pourtant désigné comme pays agresseur, pas de condamnation contre le M23 que nous avons plutôt qualifié de mouvement terroriste. Et aujourd'hui, on va nous imposer à recevoir une force de la sous-région avec la participation du Rwanda que Tshisekedi a pourtant présenté comme la source du problème. J'ai des larmes aux yeux et je suis en colère. Je me rends compte d'une chose, les amis. L'ennemi, nous le cherchons ailleurs alors que nous l'avons avec nous. L'ennemi du Congo actuellement s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son incompétence, sa naïveté, nous mettent en danger, nous, notre avenir et notre devenir. Croyez-moi, chaque seconde que M. Tshisekedi passe au pouvoir met l'avenir de notre pays en danger. La preuve, elle est là. Une fois de plus, il a signé des accords, il a signé des communiqués alors que le pays n'a rien gagné dans tout ce que lui il a signé. De manière irréfléchie, il appose sa signature comme il pose là. Il nous a dit ici qu'il faut absolument arrêter tous les accords que nous avons signés avec le Rwanda, les accords qui n'ont jamais été publiés, qui ne sont jamais passés devant l'Assemblée nationale. Congolais, réveillons-nous. Nous cherchons notre ennemi à un mauvais endroit. L'ennemi du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et croyez-moi, chaque seconde que ces messieurs passent à la tête du pays, met encore un peu plus davantage notre pays en danger. Il est temps, à mon point de vue, qu'on réfléchisse sur la manière dont il faut se débarrasser de cet homme. C'est lui qui est véritablement notre problème. Sa diplomatie à l'Angeleka, la diplomatie dansante, son incompétence et sa naïveté nous amènent
en grande vitesse vers l'abîme. Le Congo mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Je vous promets une émission beaucoup plus élaborée. Là, c'était juste une réaction à chaud. Félix Tshisekedi est véritablement le problème du Congo à l'heure où nous parlons. Musiwane entre nyie, tusiwane entre shie basivile tusingie bubiabo. Hapana ngia molevita niko ndugieni mimi nabambia ni complot. Biko wanapenda sasa tunabanasikia ke hachia tupendi wa. Bopeke batapenda baingie bauwe ndugu moya wa kabila fulani pour que dunia iseme que génocide iko. Musitike vile. Chez tukwe vigilant kusikwe kabila nyeta uwa ingine, kusikwe mtu atakia uwa basivile. Ule mwanataka uwa basivile tunamchongia ku service à l'état. Parce que banataka kututia complot chez tuchunge tu armée yetu. Tuchunge territoire yetu, tupende nchi yetu. Hatutabachi ata maître moya. Commission et découvrir que 68% ont été consommés à Wanakisasa. Donc bongo esengela ke kende na Nord Kivu na Ituri eliami awa 68%, donc ekeka et tikali 32% na yena 12% ezala qui affecté na kofuta barrière ya ba dépenses armées et tikali donc 20%. Na 20% wana tokei contrôle mosusu avec ministre de la défense.